sasunge batalisiye makambo basali batalisiye ba resolution nyonso balakisiye nini esengeli tosala basongi basawa awa ndenge basongi bazali koluka lolenge bakutana na Félix Tshisekedi bakutana na ye baexplike pe ye wana baresolution ya consultation biso tosali ezali yango iyo olobi ni eske ozona na malamu bana maye Félix akorépondre bango soka sisi korépondre bango basango baye basali communiqué final na bango baprécise biso peuple pour que toyeba dialogue ekozala mokolo nini epuis ekozala bisika nini etala bapefale na basango maboko bisika tozali biso na bango yango wana moto ambrie yo te moto akosa yo te o Fayulu azokende kokuta po Fayulu azali crédible te azali légitime te élu par le peuple non ye aponamaki epe adenikadi Fayulu aponamaki epe ya peuple ko Tshisekedi alongwe epa na ye Fayulu mpe alongwe epa na ye bakuta na bisika ya terene etala mapefale maboko bien makambo ya gouvernement d'union nationale atukaki to na kosala gouvernement d'union nationale awa saswa yebisi etikala na makambo wana indela balobi na ye yoka makambo Fayulu alobi Fayulu akonseye bino misato bamiyibi nando nanga moyibi Kabila moyibi tomondo pasteur mwana Yesu akonseye moyibi nando bayokela ye bana mesedila adelivre bango betela ekele maboko bien awa siko nini ekomi bomba Europe na États-Unis na ici opesi mbwambo asali nini ekendaki président Zelensky président ukrainien la Maison Blanche epai ya Donald Trump mpona problème ya occupation de terre oyo Russie aoccupe plusieurs localités plusieurs régions ya mboka ya Ukraine mais yoka badécision États-Unis ya ce soir ntango bake kokutana na monsieur Poutine baboyi kobenga Zelensky badécision bazwi na Poutine balingi Zelensky ayeba te akomi sikoyo na moma u ya kosinye bakoo ozona na malamu Donald Trump apousse audacité ya kobenga Zelensky aya kosinye accord ya exploitation ya baminere ya mboka na ye na bapays étranger entre autres Russie na États-Unis bakoma koexploite baminere ya Ukraine. Deuxième problème ainsiste na Zelensky président ukrainien azongisa mbongo ya nefa États-Unis lamuka ne tondera pa bongo wana eza nini ezali baarme lourde biloko oyo États-Unis afundaki vers Ukraine pendant guerre na bango ndenge ezalaki na Russie Poutine alobi bafu Donald Trump alobi basongisele mbongo na ye Zelensky ayebisi Donald Trump yo ozosepela ndenge peuple ukrainien
na makambo osoleka na Europe neta parce que badesizio wana tozoriske koma pewa ntango tokofanda na dialogue bayebisa Tshisekedi bamboka oyo nanga zwi tika yango na maboko ya nanga yango tozokoma est-ce que ozolana na malamu États-Unis na potire soi-disant bazoya na politike ya moyibi ya lokoso yango lana bango ezalaka Congo ekabwana barécupere baparti nyonso eza na baminere ya mboka na biso c'est ça le souci yango moni problème ya Congo bazokipe te bazobeta kara bazozongisa biso na nzela ya négociation na Kagame Fayulu alobi makambo konegocie na Kagame ezali Tshisekedi yo kandamisaka ya kawa kosolola na mboka na biso entre biso biso bakolo betela matefa ali maboko ali betela maboko ali awa sikoyo nini ekomi yo nanga toyebi ke arme okande baburunde Rwanda bazali barace nilotiki bango nyonso toyebi malamu ke bato nyonso balingaka biso te ote oyo koyesanga lelo kepana yango nde tokoya kosala gouvernement d'union nationale gouvernement d'union nationale ezali biso baso opposition majorité société civile gouvernement na bango ya moyibi fokwe est-ce que ozolanda malamu tokamati médiateur totie yakamba dialogue tokamati médiateur totie yakamba transition Félix ezala mopanzi Fayulu mpe azala mopanzi biso tosala politike moto mosusu bakambaka tobongisa baélection anticipé pendant 6 mois betela Martin Fayulu maboko ya bien betelaka Martin Fayulu maboko makambo oyo biso tolingi yango wana moto akosa yo te ke Fayulu bazotie premier ministre est-ce que Martin Fayulu akoki kozala premier ministre ya Tshisekedi est-ce que Martin Fayulu akoki kozala mandataire ya Tshisekedi siko Tshisekedi alingi nini bomba Tshisekedi alingi boye yatikala président atikala roi Nsingangufu Fayulu azala chef du village na ye biso tolobi na ye alamba tokokende soki balingi Congo bazali na susi ya peuple balanda démarche ya banganga betela basango na STC maboko sikoyo tozobituna tokomi na niveau nini bomba tokomi na niveau boyokaki déclaration boyokaki mokano na lopoto ezali barésolution ya Union africaine barésolution ya EAC basalaki recommandation kolongola Lorenzo médiateur ya accord ya Nairobi na feuille de route ya Luanda bakamati mokano wana engagement to responsabilité information bamama représentant ya bamama ya FEC bazalaki na réunion na Faden House mpona makambo ya terima ya mama depuis ntongo ya lelo je pense qu'avant kende tozalaki na ye ensemble tosololi nde asimize nasali nini mibetela maboko makasi mpona Martin Fayulu voilà message ya liboso tokobanda na makambo ya rencontre ya président ekosinyora alobeli yango me akoti na kati te nazokota na kati ya information lamokane tombera pa Jean-Marc Kabunde wa Kabunde oyo le président Eli Martin Fayulu asali marso mpona makambo ya komba na biso Martin Fayulu depuis arrestation à Kaboul
annoncé arrestation arbitraire, il y a des cochons marqués Kabon. Ce n'est pas pour rien parce que les gens ne savent pas. Parce que Bazali Kolobo, Kafali, la Kégoumou, la Kabon de terre. Jean-Marc Kabon, après Kobimanaye, Ye Moko, Ashima Kolona Mokole à Lelo, alors bien accueilli qu'on remercier. Accueilli qu'on remercier. Pour l'autre naïe, Martin Fa. Na Oignon, soit sali pour naïe. Vous êtes là, Bango, dans ma boca, ma casse. Et bien, là, pour l'inga, ma boca, je suis là. Les allez rencontre et un remerciement. Et puis, rencontre. Il y a un problème de situation. Où est allé combat politique dans mes collègues. Ambate Bolokaki Kabundi Kolobana Metandi and the Kochisekedi Alamba Iya lobi akotika na kokende awa position na biso opposition to la moka to ngambo ya peuple ezali boye biso tolobi boye si la dernière sifflet na biso bozali koyoka batayi DPS na bajournaliste bapesi mbongo bazali koloba ofayulu azokende kokutana na Tshisekedi na OIA bazoloba ofayulu bazotia premier ministre. Est-ce que ezali ya solo? Est-ce que ezali ya solo? Fayulu akotikala kokende na appel ya Tshisekedi. Bamba te appel ya Tshilombo. Ezali appel ya chemin ya basango te. Est-ce que ezali mena malambo? Chemin na biso oyo tolingi ezali boye. Biso tolobaki cohésion nationale. Topesaki lolenge nini cohésion nationale ekosalema. Nanga azalaki arbitre oyo asifaki Tshilombo aganyaki élection. Kabila azalaki moto asipesaki injonction pour que arbitre